Capage TV. Capage TV. Mais on est endeuillé, hein, Aïda? Si on est endeuillé, on vient de perdre quelqu'un qui est très important. De notre pays, vraiment, ça fait triste. Ça fait triste. Ça fait triste, hein? Tu avais pleuré? Pourquoi pas? C'est une grande fille et il a décédé comme ça et vraiment c'était choquant. Monica Somta Koufi, ne bakamebima. Azala kiawa, azala kiawa penza. C'est ça. Bakamnyo se bimi za kite. Nyo se bimi awa. Asala boison, nyo se loba mete. Tangu zo le telikolo, ezaki bwe kenda kezongaki. Nazala makambu. Emsino yebsa nani? C'est ça. Bon, qu'il est comme un lobby, ah, et bimi. Eh, Kébé. Les noms de tout le monde qui est Diana Zalaki. Zalaki n'est pas. Zalaki, c'est les lots Diana qui est une. C'est ça. Le quoi, M. Gabi a lobé la qui a celle qui a la mission, ouais. Ah, Ndazu et Koulousou. Ouais. Masala ba te belé on a besoin soka sekui baba. Yo kolela ngati. Yo na ina mona sekena ngati. C'est ça. Vraiment n'engo tant que ça te pokalunga et singa bise kola sikafuna chama lele. Je fona chama lele parce qu'il n'attend ni kapashu. J'ai beaucoup li n'attend na batominen. Ata kofi. Na pek na pisa. J'ai fondre. Bien sûr. Na pi kofi na je bisa pas le ba français au monde na kofi le ba c'est moi. Ah. JB quelques secondes à JB. Ça na podium à gaffer. JB arrête. J'aime pas ça. Parce que ça, ben, élève, on attend que c'est mal. Oui, raté. Oui, raté, na salignoso. Oui, raté, na salignoso. Si des chicas, faut adistraire. Et là, Noël, n'a évité ça à changer pour ça. Kako la benga. Bazana linda. Ozana liste. La évité, ce liste est bonito, n'y sanga. Parce que na benga qui bat, ba fendanga. Que nos anazonites. Mais ma soeur comprend été. Ya Noël, s'il te plaît. Ngana silikaka. En plus, dans un polymon sagement. Je ne vais pas te manquer. Benga yem sa kakol boule qui l'a déjà dossier. Parce que le 17 c'est bientôt là. Karaté? Jusque là, les ambassades mon kéké. Oui, kakol a benga. Kakol. Non, rappelez-le. Non, maman, B, Kakanda. On minimise la plateau capa. Si tu as l'autre passé. On le bat, nous balanga. Nous calé, calé. Nous calé. Oh, baluana. Non, baluana, je place nanga. Les pommes, non, bala. Non, pas la capa. C'est ça, ma casse. C'est ngati. Aben singati na. Yo, boy, bala. Confirmé, pencha. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement,
mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous s'effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie Nakati ya Kinshasa, solution et Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la easy cash. Mais ici, même prix de gros ya Turquie, et ça, pas besoin de billets, non plus de visa. Maman, arriva génie. Maman Zala Bopendo, moi la vie Azala na Bopendo na vie. Touro est à 2021, ba âge mignon sur la main et ba basket, ba sondage, des zéro à qui. Pour ça, on a le bango, boya. Ah, on a mam mignon sur Ezali. Maman, Bomisa Bana, pour y avoir de bokasi à la Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Merci, en tout cas, je suis avec Aïda ici, Capilus. Voilà, Capilus. Capilas. Capilus, na français, l'anglais. Non, c'est en anglais, ouais. L'anglais, hein? En tout cas, moi, Nelaka, Ntunga Yango, Malasi, Nalati pe moi Nelaka, il faut Aïda la ta moi Nelaka, il y a Freddy la ta moi Nelaka. HP Redo, en tout cas, il faut artiste la biso de Basimba. Et ça, il y a fifité. Il y a des gens qui ont comprendre. Mais Aïda Pena, ma petite soeur, il faut azala. On est à la tibo. Il faut faire azala. Oyo, azala oya robe, azala yekutalingane ba jogging. Donc il faut azala nango. Et ça vraiment bien. Merci à ma partenaire Nyonso. Merci à Kassi Boutique. Merci à Dr Mata Mbemba na Canada. Merci à Papa Dior, merci en tout cas à José Moulumba, merci à Papa Aimé Panda Mali, Rosette Nzouzi, on y soit soutenu à Rabisso, merci à Émilie en Australie, merci en tout cas à Bébé. Comment tu vas? Oui, ça va bien, merci beaucoup. La santé, ça va? Oui, ça va un peu. Le théâtre, ça évolue? Ça évolue par la grâce de Dieu. Mais on est endeuillé, hein, Aïda? Si on est endeuillé, on vient de perdre quelqu'un qui est très important de notre pays, vraiment, ça fait triste. Ça fait triste. Ça fait triste, hein? Tu avais pleuré? Pourquoi pas? C'est une grande fille et il a décédé comme ça et vraiment c'était choquant. Fabrica ça Luca. Si. Là-bas français. Oui, si c'est, moi j'ai beaucoup lu. Oui, j'ai beaucoup lu, les gens ne comprennent pas ça, j'ai beaucoup lu. Il faut quand tu passes à l'émission, tu dois accentuer tes verbes ou bien des mots parce que tu sais, les gens ne savent pas que nous les comédiens, on a aussi passé de l'école. On a aussi assis au bas de l'école. Ok. Donc c'est ça. Voilà, c'est triste. Hein. Premier jour quand il était à l'hôpital, c'était en quoi où Saint-Joseph, on nous a appelé, oh non, votre sœur, elle est vraiment hospitalisée. Et on a appelé Gabriel, on a appelé Bellevue, Candy et moi, on est partis là-bas pour la voir, mais son état c'était grave.
Ok, on vous avait appelé. Oui, on nous avait appelé. Ok. Vraiment, votre sœur, sa santé n'est pas bonne. Ok. C'est pas bon, donc vous allez passer là-bas. On est venu et on a vu notre sœur, on n'a pas pisé. On n'a pas pisé. Voilà ton monité. Voilà, c'est ça, oui. Donc, on n'a pas pisé, tout le monde a été, tout le monde a quitté, tout le monde m'a fonga, on a la prière. Ok. Tout le monde a bon, non, na tikiti. Mon boulot, les gens n'ont même pas 500 embêtés. Et là, ça, mon boulot, n'a pas ça donne ça, ma piscine qui ndumba. On les a donné, il y a ça qui ndumba. Mais pour na nzambe il faut mettre au bon de la qui Dieu balobaka Dieu prend Dieu réussit donc c'est ça voilà Dieu a donné Dieu a repris et ça voilà pas français à Kala non tout ça donc est 2022 il faut avoir des nouveaux mots. Ok, les anciens là c'est pour les antiquités quoi. Voilà Aïda olinga pe ofandi pe na mobali pe bane Comment tu sais, moi, on va quoi me tourner de moi, Batinyo Sobayebi, Naza Mwasa Bolingo. J'aime trop l'amour. Ça se voit même au visage. Kengaso na lingi na lingaka. Mais sope na bo na bo. Parce que après ba coute aux joies faut zamayele. Yo vous c'est que quoi bébé. Moi j'ai risqué kapashu yebiti. Ngaso na za fio za makasité. J'allais mourir hein. Parce que aux joies ba choc. Au tchesunje ba kofi choc. Aussi il fallait qu'on a milliers. Tika boy. Héritier Licolo. N'enga kufasi. Tika boy. Et si hein, tu bites quelque chose qui va salir ma beko linga soute. C'est ça. To linga na biso mais na bande misusu. OK. Pour na yo Aïda comédie ezala nini? Est-ce que ba inspiration no ya ka soki ozana kati ya terrain to ata partir en ndako sala mo babilo pona mona pe na TikTok kuna danger. Ah merci beaucoup na abonné sur TikTok. Les matchs qui ne liboso. Nga ezadon parce que ça ba msusu ba na mitio la bande msusu. Mais nga ezadon nzamba pesinga et ti lelo bomoni tuzo saka msala donc ezadon eza iné zelo makila. Donc ils ont que l'inspiration il y a car surtout et au vandi boye mon loko elio boye na scène pe surtout mingi sona na scène vraiment na radate. OK. Et président Mbadi ayebi to George Wane donc so ipona na scène na ratakate surtout sona na bagra. OK. En tout cas, carrière ndengeni et ce qui est bien parce que l'autre fois ba toza na mo ba réclamation amitié par rapport à nayo siko yoza ba conseiller comme ba conseiller parce que babi to moni pena change bozo boa sous photo te ba rendez-vous comme ko kende ku ya comment nayo et ça ralentir ezani yo moko ozu ba conseiller to zana bino boy soko c'est que za mona mo ba le na famille iboso moni succès ne bandi oza na maîtrise te ozu mona ka de quoi soki ozate muswa ozate. Tandis que de l'eau, ça le plus soit quoi. Il faut canaliser. Aux anabatunyo sont bien. Donc il est là ceux qui nous sont une bonne idée d'abord. Ça s'appelle Badouso Abaké. Bon, c'est un shit non quoi. Mais bon, on a toujours Aïda. Donc je suis toujours là. Et donc. OK. Merci Aïda. Et ça vraiment bien. Joe Mystique, merci pour aux autres qui l'ont rappelé. Aïda, Babilamba, Oya Kitoko. Merci beaucoup. Collection toujours kaka Lubumbashi. Donc, baza styliste nanga kuna. Lubumbashi. Oui, mais non, ça prend l'avion. Chute complet, ça prend l'avion. Ah. Si. Moi, la voyager, mais tenir dans voyager. Ah, ben oui. Puis c'est venu dans l'avion, ma foutu un mot checking, et il on a qu'une chance dans la vie. Voilà. Donc, Rex Style, vraiment, baïdanga. Merci beaucoup, mon bâton Gilanga, Bilamba. Na Lubumbashi, baza ba jeune talent, bazo mata. Mais awa pe, to ça na pegi kolito. Donc, na maman Julia Jongoli, ya banku balat sanga awa. OK. C'est une épisode tout ça là. Kala minti bando mo na chaîne biso. Donc, mo na balati singa. OK, c'est les amis, chez les amis. Chez les Aïda Gladys. Oh, penza yanga. Voilà. Tocha Mali, les penza na Aïda Gladys officiel. Aïda Gladys officiel. Donc c'est ça la chaîne Bisso parce que je connais l'Aïda place ou alors on va s'abonner. Merci beaucoup Yaya. Ah non, tu. Je s'abonne mon yo là. J'ai failli vraiment j'ai failli.
Donc c'est ça, eza chaîne na biso. Ouais. To nalinga na salelo moko. En fait bagagi déjà to sala. Ouais. Donc nabimi na gag. OK. Nabimi na gag na enfin. Nabimi te la chaîne susu. Nabimi lo na chaîne nanga. Nalingi na sala mo lo mo boy ezala nango na banenge na ngai. Ouais. Donc merci na Fifi, Firenze vraiment. To bana ya kala ba 5 ans. Kala prenda to tant on a pensé ki yango. Nenga na sala on arrange ya. OK. Mais par rapport ya batan azwa ki tante na bon bazape ba presque ne mon Fifi. Na benga ki ya Fifi. Donc na bengi ba ya nga nyoso ba répondre. OK. Vraiment na pesi bango merci et deuxième numéro pesali to benga pe ba ya misus donc tout ça ka ba numéro. OK. Je t'ai aidé Aïda dans prester pas tant moi tournage na ya Freddy et ça la biso vraiment bien. Parmi ba invité na président Baliso. OK. Et ça la biso bien, il y a Fifi tu as liste casting. Ouais. Nga on sait qu'un bon te pour Aïda mais ça pour na yo. En tout cas, Aïda toi qui n'est bien à début on est au lobby on a c'est comédie. Mais au lobby on quand même. Ils ont fait ça pas si mambo ils ont des cas sous le toit il y a internet et puis aux gens qui nous apprenant qui dit ouais Diane bonjour déjà. Oui, si la joie ainsi va la vie. Et pas maman Belvi Kandi. Et bah cop mingi apé sangape obenga abenga ngalo star. Naza na cop mo we mutu nanga mo bonza na poso na été problème te ya nazali. Donc Monica somta kufi ne bakamebima. Azala kiawa penza. C'est ça. Bakamnyo se bimi za kité. Nyo se bimi awa. Asala boazo nyose lo ba mete tangu zo le telikolo ezaki bwe kenda kezongaki donc ezaka pasi moni musala o kapashu tovana na bandako grâce à musala oyo ndi sala ke ba fana biso ba biso so biso moto lobité ba oyeba te o biso toza faut Aïda utaboya Aïda sala bonde ba oyeba Aïda zaka mais so na lobi na ngate muto oyeba zate c'est ça le temps on diana zate ndo moni makambo bien mais azala kia peut-être azali na makambo nani yaki na micro atambusaki c'est ça loba ma chaîne est belé mais ma chaîne qui est dans les cas mais tant walali ba chaîne nyonso tu wana ba ekozwa image ba filmer balekisi pour dire que tout l'ingana na hypocrisie. Donc Diana maman Diana parce que c'est cause à maman maman Diana na yebaki et to sola na mingi te parce que ça mutu moko ndi to lobaka ke abandon lo ba mingi ta ta caractère. OK. Et azay caractère makasi mais vraiment na yebikami bola munae. OK. Donc maman comme soupe nani nzotozo yo kango biso sur internet ke et kenda ka boyonga ki boy. Pourquoi on le banc? Vraiment. On se rappelle à groupe, il y a un théâtre, au s'intègre. Si. Gasi ko on a ça ka petite au sala ba voice. Muni maman ba voice ndé tambo. Ouais, ya Madonna ni boyetika boye kende boye. Si. Na tele ke monsieur ya maman Balio. Ma principe. Voilà. Et le mutumo lo ka moni biso toza la maladie mo ya Rimer. Ya koyoka auto-monité métolo eza bongo dernièrement Aïda bakangaki bato belé babengi ngai parce que ça bloque internet voilà abiki non na fingaki tout le monde na théâtre mabunzi yokola mukonza mboka et tout vraiment ba yana so babengaki ngai et tout ata na lango na niveau 0 nako kwa bize tende na zakabu kena lobelo mo pe bande ola so ba filma biso ba balinga biso en kata so mon kenza mabe. Donc ça batu baluka ba sa buzz na bango na kombo Aïda et tout mais moi ke batu ba benga ki donc vraiment ça kapasi ba Rimer kamba ko yoka mutu akufi moko ayebi souci ni azaki nango ye moko ayebi poani salike bon de quoi bateke moi ayebi ke okufa mais azali na makambu MC no yebi sanani c'est ça bokile ko lobby ebimi ekebe Dilonde tout le monde qui Diana Zalaki. Zalaki ni Zalaki c'est Yelo Diana qui est inae. C'est ça. Mais na makaba voice. Batu basali ba voice, batu balobi.
Ah, fois c'est ça on a problème té. Muto azotek ça. Est-ce que ça me salé? C'est ça. Azaka wana po zo va ça tinda. Atindaka. Yo ne faza na sagesse. Koyeba koloba mingi eza koyeba koloba te. C'est ça. Eza mususu aloba te bo aza yuma. Non, aza mutu observer ne makambo neti ngai nga aloba mingi te na. En fait dans lobaka so il kamona mo keza normal. So eza mono natala bato ko ndako ezika. C'est important kapashu. Tala ba lo kwa zanda ko ezika. Moi pour ça exact. Voilà ma pompe. Ouais, tu suis là. Donc c'est ça. Vraiment. Quand on va mingi ça ko ba lo bate. Peut-être ne ba lo ba pona ndeko na biso ba bikelo. Selon les bato ba lo ba keno ba rumeur de tout tambola kana na keno. C'est ça. Pour lo ba ya gabi asongi saki ya gabi pazongi saki. Mais ça kaka ya gabi temba beba na diane. Liste des ya la tika charge. Ah. Le quoi MC ya gabi ya lobela ki yango asala ki yango la mission ouais. Ah ndazu ekulusu wa. Ouais. Masala bato ebele wana biso soka sekwi baba yo kolelanga te yo nalina mona sekelanga te. C'est ça. Ozomona mais le quoi ya gabi alobaka naye akomi wana toka kopenda pe ya gabi kaka kwa baje ouais te pona réaction na mona na morgue wana elo msuni esalamaki aba ba ya gabi eza lo mo esalama esusu ah kasi tant ka sa bande malade de balo non pas non malade pas non malade ya nani elo mo pe le kana esu ah ba ka ya gabi mutasala ke lo mo à part non rimer oyo ya nani on dirait moi ndikamo ebeta ma si kana kombo na yetu ce n'est pas bien azamutu biso sto ibe na zala la duchesse voilà a même kolo a même kolo parce que afunda qui et kenda kezo voilà quand on dit la famille c'est la famille mabeto malamu mingi malamu et dominer mabe biso pe na ba famille to benana yo kasi na ba famille so batala biso na miso moko bataso ba de miso omona mwana mukiazo bima oui bakwa ko dodo boye bakoni bata théâtre c'est ça njoka famille pe kindokiza na kati banda bakoli ti bazwi eloko te mwana ayeka siko boye famille bazo cha miso na veni ko bango cha miso ba camarade ko to cha na miso camarade kutu abimane na nini tandote mais aza quelque part yango ngai ba camarade nyoso na kola na bango na senga ba bolimbisi parce que moni na ndenge tozo kendele so na camarade ma baza na niveau assez tango camarade orodinde parce que yaza na se yoza likolo akonvier akomi kwa aida maza ba téléphone na bien mais so naza mutu aza awa biso toza ego kapeka bashi ngala za message sur quoi changa ba senga okiyondo kende oza madame kuna na école Kalunga et solo oui bien sûr j'ai maternelle non naza maternelle tenga no thanks na humanité. Ah. Oui, parce que l'humanité, parce que moi, vraiment, je suis en train de pour Kalunga, et puis je suis en train de faire je suis en train de faire parce que j'ai beaucoup lu, je suis en train de faire Kofi, j'ai quadre. Bien sûr. Kofi, je suis en train de faire français, c'est moi. Ah. JB, quelques secondes à JB. Na podium à gaffer. JB, arrête. J'aime pas ça. Parce que ça, ben, élève, on attend que c'est oui, raté. Oui, raté, na salignoso. Oui, raté, na salignoso. Si des chicaca, faut adistraire. Grâce à un problème, ma casse. Donc, c'est ça. Il faut avoir l'intelligence. Sans intelligence, nous, quand tu as sa chaise. C'est ça. Ça me dit ça. Azana donne, mais commerce. Aïbi commerce. À aussi vivre. Ma casse. Ah, quand vous avez ma bonne amako. Aussi vivre. Tu l'as bien ma mouaouera, ah, et aux autres, il y a Noël. Oui, il y a Noël. N'a évité ça à changer pour ça. Quand la benga. Bazana linda. Ozana liste. Évité ce liste avec Bonitoni et Sanga. Parce que la benga qui bat, ma femme nanga. Que nous en a zonite. Mais ma soeur comprend. Il y a Noël, s'il te plaît. Ngana silikaka. En plus, dans un apolimo sagement. Je ne vais pas te manquer. Benga y a sa cacole boule qui l'a déjà dossier. Parce que le 17 c'est bientôt là. Octobre. Jusque là, l'ambassade de mon été, ni cacole a bien là. Cacole. Rappelez-le.
Mais samedi, nana d'adjou. Ah, samedi, il y a samedi, chaque club. Hein? Chaque club. Je suis avec Dadjou, Dadjou Mabenenga. Ok. Et puis, aïe, j'aime quand tu chantes ici. Il m'a fait ouais. Ah oui, là, Dadjou. Et puis, ça partit, donc, c'est ça. Na chaque club samedi, tout son baba bien, na biso, tout zalawane, belé, elle était à Kanda pas au sala. Na benga da jem chalke à Kanda. Ah bah que zolio déjà moi mutu. Nan. Asaka nangati. Abilo ko zo boye makasa zolio mutu. Asaka nangati. Normalement, il était à Kanda dingisa. Nga ba ma bé. Nga ma bé, il était à Kanda. Oh minimisa na plateau kapa, si toi tu vas l'autre passer. Oh le bal ngo balanga. Ngo kale. Nga na kale. Oh balwana. Ngo balwana vi place nanga. Mais pomte, non bala. Na bala kapashi. C'est ça yo. Makashi. Aben sengati. Aben singati na. Yo boye bala. Na confirmer pencha. Alinga ngati aben sengati. Mes félicitations à elle, il va les acquérir. Et namona que ce n'est pas daddy, mais pardon. Parce qu'on a de la foi. C'est ça. Tant que ça, ma photo y est c'est ça. C'est important. Très important. C'est très important. Pour moi, tant que c'est important, ma porte tu peux former sous. Marquage. Pour avoir le respect avec l'aîné. Très important. Donc, quand tu as entendu le bénin du Kambouya, pasteur de la foi, on a péché fait beauté. Quand on a terrain à stade de martyr, à ça, un séminaire. Oui. Alors, qu'il y a un théâtre belé, moi, tant mon bosso, on t'a distrait. Moi, mais on dirait que comédien chacun a le de la foi. Est-ce que prophétie aux orangope na considération? Mais si Kapachou, omoni prophétie, ezaka motuya na bavi na biso. Yetingai dernièrement basango matanga ya kimi aida toloti obo kufi aida to pona kotel mena ezaka na mabondeli. Donc, on a bien acquis hyper spirituel, Joël Francis Tatou. Donc, on apporte des cieux, on a des places dans les langues. Puis, on a bien papa, il faut qu'on bonde, il faut qu'on tabalie, chez Zayote, chez Zabalé, qui Nzambe Kakala, qui se faut bonde là. Biso mingi, artiste, s'emporte à mingi, na makamba mokili. Au moins, le quoi, tout ce monde est collègue na biso. Il y a théâtre. Comme il faut que je sois c'est notre collègue et tout. Mais à ça, moi, je suis le quoi. Moi, le quoi, je suis un katamu. Et le quoi, zombie. Et fondi. C'est de la foi. L'homme de Dieu. Papa n'est le quoi, Nzambe. Mais pas tout le monde est pas jamais awa. Oh, David. Ah, David. Non, c'est l'homme de Dieu. Tant Nzamba lobby. A péci message à travers Moussal Naï. Et là, comme ça, on s'en attends, ça, mais l'église a dit la foi. Mais tant que yo kimbe la Moussal Nzamba, Lukan Nzamba na Mozindo. Mais sur le bacab, l'otini Balvani. Oh, ce qui est dévoilé, ce qui est révélé, condamné, voilà. Oh, qu'on a un tibo. Oh, qu'on a un casquette. La kita mata. Surtout bombé. Non. Vie de prière, genre le babou de côté. C'est ça. Quand Nzambe na mozindo. Nzambe balukaki na olobake. Ndeti ngabo ti lelo po muna kapashu not maintenir bezanzang. Pate ba aida simba kisi. Oui, na simba kisi. Na simba kisi 5 heures. Chaque 5 heures na kuki mabolongo na beli. Très important. C'est très important. Bale na kisi mba kutu na kisi nyoza na ngo. C'est ça. C'est ça. Donc ça moi peut te comme ko kende boy parce que toza na nanu na tozo sosola nanu te. Donc ngai nazaki te mais na landa kango et nazana na braza je pense nazana na braza na meter ko peka mo. Si ngala landa kai. Vraiment soka landi na yebi ke na mwana. Parce que samedi nazaki kuna nazana émission na mwana bisha mobali et tout. Donc nazaka na ngala wana na landa na ngapu ngapatu. Place Nzambaza Kendaka. Vraiment. Mais place Nzambaza au Kendaka. Maintenant, Babatia qui Yona Rossi na cher. En tout cas, bah, ça là moi polémique. Joël Tatou, Francis, bah comédien, micro, ya pasteur. Yo moko en tant que moto aza Katia Lingomba. Est-ce que
eza eloko moko ya mabe to il fallait pas condamner bongo to ezalaki na événement ni bomataki na podium pour pasteur atika micro bozalaki na eloko nini il fallait jouer ezalaki nini en fait koyo mo pe komelaki na matoi si mais nga na yebite batu mususu no kwa na yebate so ba koma déjà na lola ba fungola porte ba moni yeso ba zongi na bango donc ba mona ka de quoi mutu so musicien ako bongo na mutema te ou bien non eza da ko gagner am ndeti ngai mbali boso na kende église wala yango wana na kenda si OK na yoki mateya e convaincre nga OK nazali koyenga yenga na église betu sanga ando kwa na yoki mateya oyo e touchenga OK eza am ta gagner a gagner am ouais soki bazui nani ndeti namona ki pasteur Mike ouais ayembela biso héritier watu parce que déjà susu héritier le oza pasteur à lobby oye bande c'est ça ba téléphone bana ba salon ba angelo là ka ba tamokiliti pourquoi vous c'est là ba comme ça ma bête na téléphone wana ba te belé ba sala ba téléphone et où t'as le kita eza bandenge belé ya ko gagner ba ama batu si biso ni tomataki wana wezaka juste que bandimi baesi ba matisi biso boyamba bango et tout pourquoi après que ça la musala et sexa batu moi photo voilà moi photo ouais somme accord aux ada couple biloba et que mal somme Aïda, tu le bel mambo ya scolarité awa mais tozonga na tomoni wa bloko mo pe ya bienté na bana examen d'état en tant que yaya wa zape na baleki na sima okolo bani pona bana batala po yo potoza taka mwana nga Aïda na lo bango te mais faut faire des surprises tiens non ça là pour aller na éviter dodo c'est na do Dodo Naïda. Nessa. Yo pena mutabana. Elo nyokolo bana bana baza na blé blanc, o bazo bafouer pena éducation na bango. Surtout tant on a télé na vidéo yango. Bana bo sabache. Bana bo sabache. Na tena blé bo sena. Bana penji. Boza na mzei makasi. Bila bakuta na bino. Bana penji. Da amona ko bo semsa makasi. Da amona penado. Asa ni pa musala. Njoka. Njoka ba aveugle. Ah ta match. Mais ça fait mal Kapachou. Biso tanto sotanga. Tozela makambote. Toyeba ki on même pas. Ouais. Mais tolobaka génération oh. Parce que Android. Voilà, tolobaka génération Android. Moni mwana azala na éducation nyonso partout aux autres éducation ata na classe aux éducation ozwa na ndako aux éducation ozwa. Donc eza yonde mwana oyeba ono sala eza bien to eza mabe. Peut-être ba maman bango bazwa kita bazo prier pour na bino ozotanga biso na passe bana ngopinde tozabo. C'est ça. Na mboka ngundenge eza ngo bien te bolelo bozwi lobi bozwi te. Saka ba biso te tango ozotanga boy tata sate mama sate yo moko ba lelo so na kepa garçon apienga 10 francs lobi ana osenga nganjo bon pona senga na ngai te et pona na bebisa na nganjo to na osenge te voilà mais biso lelo te biso lelo te otala neti otala profil bien ba benga story stati otala stati mso ya leki no botali ngate na poka mama so téléphone so za nango ba na ulakisa mama ndini na téléphone on sala boni tout ça parce que ba mama lelo comme bana lelo ba ochana bana ba koma kawe non ngala ba olete ngamona na ngai o za éducation ya lelo te o za éducation nga mama na ona kolela nango ndeti nga soki boy tango zongi mama natala ki film osali bo jouer bien jabilamba kende na famille nanga ina vraiment ba ilanga kende na famille oyo sala kini no oui c'est ça nakobeto te Kapachou nakozape mnona munene otina gangela mwana son tango zoya oza kolemba osala msala makasi kama bilamba aboko kanga po baza bana lelo ouais kobeta te kotumisa bango te lokwa amoni ka koki akende kaka Jésus mulai bisa mama so ndesa biso
vanda na yo okolemba ntango nalemba ti nalemba na mutu mpasi donc nga namoni eza ba age ya puberté donc soki mama oza na maîtrise ya kogérer mwana te e yango ezokomisa so na biloko éducation il faut éducation ozwa ça l'effort mwana azwa yango kokonisa mwana te na kilelo yango elo ezoboma biso bana lelo donc c'est un peu ça conseil na kopesa et bana wana vraiment ba mama bango ba punir bango c'est très important mwana faut vivre na punition za obeta te netinga ba beta ngate pour jeter tête punition ka ba bengan okolia te tout ça et quand ici biso pe vraiment donc c'est un peu ça. Ok. En tout cas, c'était formidable. Aïda, si on a calpé, on a fait un bateau basunga biso, mais non senga au moins temps pour na mère na biso na tika biso, peut-être famille n'est pas la biso na émission au Kolobani. Oui, merci parce que beaucoup. Par rapport à parmi bateaux pénal on doit soutenir si, yo hein. Lobby na maman Edwige. Oui. Personnel, ouais. Personnel. Maman Edwige sera zaki lelo ata tournage na ngani ngezala. Dans les bons. Vraiment. Mais ça peut m'aider comme si vous avez belé, bon bah éviter que na sina sali chaîne et tout. Maman Edwige na opesa kaka merci beaucoup. Na bola munyo social nga maman et famille mudogo ezawana. Bon papa peut maintenant na sa personnalité. Oui, t'es bon bah. Mais Anto mudogo ezawana nani Dachami bazawana président Saipe vraiment baza vraiment famille munene et nzame penza akausaka pota mutema na vraiment vraiment c'est un peu ça. OK, merci. Soit ce qu'on fait. Merci beaucoup maman Kapachou. Émission on a sûr que Joe Chango opé Saïda sans logo à cause ça peut kuna et ça les cas bien. Nzamba mona ouais. Na pesi bambote na ngana Jésus Christ tanga Bible pena bien. Oui, tanga ba Thomas ba Saint Pierre. Jésus Christ papa beranga. Api ngam na opé souffle de vie. Ola mukina tonga. Na opé ça, o c'est great. Parce que moni ba sa Nzambe. Tabalo ba ke ba so abani ba révélation. Oui, pour aninga petit. Nzamba lo beleng. Funa bwakaki. Jésus Christ le ngona ba ange Gabriel ba ange tout consort. Na pesi no ba mboti na lo la place boza. Na pesi ba mboti na ngai na ba son excellence nyonso RDC na ba mboti na na pesi na maman Olive na maman Denise et Yakero. Bamboti na ba mama nyonso tu ya RDC ba konza mboka na pesi bamboti na na Salomon Bimasha. Merci beaucoup vraiment. Musala kitoko Dimitri Baendisa. Dimitri Baendisa boss vraiment libanga suka yango boss. Je te jure banga suka yango. Po ba ka omuna kake. Ah to mona to mona. Fa mona pe ayiko. Nzembo fali wana ko sa remix. Ah fale mi aemba. Suka nzembo. Aemba nzembo. Da juku da junga cha. Tapeza moya gaina Anto Isai azoteka mafuta shining. Mafuta shining oza poso oza na teint bien pour batu siva vianga. Ngana umene mafuto. Na banda kala kozanga ndeza kana na chocolat mais tangu mwe loko. Et comme si na teint nanga. Na pesi mboti nanga na boss Gilwando vraiment abusaki tete kabwe saki passe tozaki wana Gilwando kakukanganga Gilwando Gilwando ndano sanga matanga mais que tu as mon ati excellence babi ozofunga Salon Luka excellence Salon Luka mabanga ezoleka Gilwando Sarah top de top oza kosobeta tatouage besoin ba bongisa ngai basalo trop bien ngai Sarah top de top OK Luka yaya ba soigner penda ba ya tena asa tena monga Sarah top de top vraiment asa lango kitoko makasi asa soit des visages oui asa visage na corps donc non Sarah asa nga minene donc senti penda massage partout sans exception. Na pesi mboti na madame Kecha Olangi na mama Sophie Olangi vraiment bazaka wana na fondation Neema merci beaucoup ya mabanje la malelamba libanga suka yango koli la baleka mama na tikiti lelo ngai aloba na ngai
Madame Lola, motema ya papi Mboma. Ok. Vraiment, baza bato batika ngate. Ok. Merci beaucoup na yo. Isidore Beton na Chine. Chine na bengi déjà lika ou na Chine na ifsinga kaminte. Ba déconvertir. Tozo makuna. Ba déconvertir. Ok. Na Chine. Voilà. Laetitia Mukolo Cop. Laetitia Mukolo passé la rapé make-up bien. Voilà. Nyatanga Madame Agno, Madame Agnès. Madame Agnès, ça a 24. Je crois Madame top de top. Le top de top. Bakoli pincha. Oh, Laetitia Mukolo Cop. Ok. Madame Laetitia Mukolo Cop passé la make-up bien, vraiment relax bien là. Donc Agnès coiffure déjà Zali. Virginie Luambo Vernis Express. Namona kezo oh manzaka nanga moko kaisa kitoko mama tika na defo na biso ka likolo nga watch mena zanga okay waduko watch mena zanga okay chanteuse à Dadju ya merci quand ça fiti la Dadju no betaka donc Virginie Luambo tozawana maison créa ok maison créa Papa Peggy Kolito, merci beaucoup na maman Julia Jongoli batika ngate bango vraiment bazawana ba obenga ai ya ozabilamba na yo ba otongela upe ba okanda mazana ngote ba bilamba pe biloso na tana ba fete wana ata na tana na fete ya grâce ok na lula ke makasi merci ya apis na make-up na plante ok mal na pesi bambote na ngana madame Patience Malonga Patience Malonga na France. Ok. Maman azo sanga sombinga ba fo de ta Rihanna. Et salobia. Ah sanga wow, fo de ta Rihanna, ko jela ba Rihanna. Chichi la Rihanna. Mais na santé simple. Régis et Dizei na Likasi, Régis et Dizei vraiment wana ba base nanga. Les amis d'Aïda base ba fan nanga nya surtout Elvin Bambote na yo na pesi Bambote nanga na Fatou Poutou, qui a trésor Poutou. Na madame na ye Gaga, ntia mi na Gaga nde tika na défaut. Kapachou. Oui. Na ma faut garder ta, s'il te plaît. Oui. Fala mi maona et pas coach na biso, toza na 24 kawana na jo faut ça bon mon bal faut du bon plat. Surtout. Voilà. Faut me makuna donc toza na général na biso les mar coach les mar azana donc ma kofi kana bu Aïda donc jama kofi kana bu kuna artiste baza problème té vraiment ici biso artiste baza problème té ici pechanga pe te saki aya ici pechanga oya parce que na comme nous comme il bon ok si la paix si la paix follow ya travail bassin belle vie quand tu travailles ma bundi c'est ça les caméras bundi na bosele ba moya na j'avais la pose bakata travailler ma bundi bakata travailler ma bundi c'est ça Léa faut travailler pour sous bassin donc c'est ça quand tu aimes sur les mains bah ça quand tu les mains bah ça fait quand tu gaïta bah quand tu Deboya Mado travailler ma bundi na sima Deboya Mado Deboya Mado single peut toujours partager kaka single kolisa kaka yoya toujours partager single toujours partager single mais single toujours partager single Chicago Mosala photographe assure vraiment kanga photo Dorcas na pesi Doris Malela et pas assistance ya nani ya Vernis Express oyebika ok non le kawana te faut que non ça madame non le kawana basalo pita kapachou. Donc c'est ça. Caleb Congo, toujours Mosala, avatar, image, merci beaucoup. Comment je suis nommé dans au colisée à Idozaï Boite, ou le cancer Sakana, Jogna, Kissinjo à Babel Singa, Fifiti. Yana Bossana, Presse El Matador, vraiment collabore. Garçon na tika te sanga ai vraiment moni carrière ezali za mpepe za va faut profiter tant les époques na yo na koleka moko oleka bongo te faut zakwa ba président Balo otika lo no zo denda ka ba vie de loin za wana denda kanunga za wana musika za zo denda likolo ando ça fait du bien na linga ba yana nga nyonso ba vraiment mingi na ngosenga pa d'autres ça ba so mwenye msine mission na beti mingi ba ko bolimbisa bo exagéré te bo limbisa namu
Voilà. Moi, Boss c'est Jackson Mouya. Merci beaucoup, mon boss. Merci pour notre soutien. Au moins, qui peut président Caleb, tu auras eu sur l'handicap. Oui, na monaki. Ok. Mais là, on a monnaie ma baie. C'est longa. S'il vous plaît, c'est longa. Toro robé la bella et tout. Moi, je dois profiter de kakane de ça. Donc, les anzoto. Soigner, on a aussi ici, tant on moni biso famille boy. Au lobby na biso a bossa la tension caméra publiaka ngata na beli kapasi na likambo de chasse que les hommes mambo solo keba sala boy nga vraiment wana na yebite ya na yebite nga lo na loba kaka photo za la mwana ba particulier particularité voilà non particularité dans likambo mais nani ne na koyebisa c'est ça et ça tinali comme na bande ko bi nga babokela nga mambali am PC donc peut-être ça ma et ça soutient na tête lelo parce que ma beza la no kaka bashu partout ato lobité ata yo sali bolamu obi mutu oni na zanembu to mona ba camarade mais belé ni tinga nazaka na ba ami intimité pireté nazaba pirate faut avoir des pirates que des pires c'est très important est-ce que poison et où tu vois c'est ça na pas théâtre to libanda okendaki na bamboko bakabela biso ba o surtout bamboko ba frère congolais okoke place mususu ba pesa bamboko ba frère congolais boy eza na maladie na kati yo ya na yebite das o ekomaki mengai loko na koloba ke soki neti toza ba makambu to bomba santé ba voilà profiter wana na to bomba makambu et bonne santé na président vraiment non na bengete OK c'est déjà émission de comme dans ça la papa toza na posa na yona to lingaka o mingi et continuer kaka kosala bakir banini tout ça vraiment on a besoin de temps ça les gens on a posé na yo et merci Kapo Nzambe à la kisi yango et tout et vraiment c'est OK merci Aïda na passage non na Capache télévision en tout cas et ça nga vraiment bien merci na Asperedo o azolatisa continuer ko latisa en tout cas et ça la biso bien merci na Joe Mystique émission oyo botala mo isusu na Aïda Gladys officiel. Aïda Gladys officiel. La page non. Comment peut qu'on na page ça Aïda Gladys officiel 01. Et bon on a TikTok. Na TikTok ça Aïda Capilas. Et bon on a Facebook normal. Facebook normal. T'es dans la Facebook normal. T'es dans la page. OK, tu comment peut des abonnés. Ton chat numéro awa, mutu anga soutenir Aïda Orange Money Facebook, Nino Orange vous d'accord mon Nino son numéro na e. Tu peux afficher quelque part. Tu peux prendre 5 numéros photo tourner. Donc tu as vraiment un soutien en tout cas. Surtout balinga ko ni soutien ba tolo le ba Kapashi bosi te. Ko ya ba soutien tolo na ngate. C'est ça. Ya la ba soutien boye le ko ba Deboya comme ça allait. Deboya mado. Ba ja soutien la lingi. Ya ba merveille ya mado ki. Ba rebo la bo. Voilà. En tout cas, Sarah taille S, Sarah Likoko, il faut vimbisa. Aïda, Sarah Likoko, les gars. Sarah Likoko, Sarah Ben. Na benga ki Sarah. Sarah. Ngana na se polymore sagement. Nengana somba guerre ne wana pourquoi tu as ki mun faut passer kabonanga l'excellent tema non to se kwet ça ko cha bito sala bo donc passer kabonanga kabonanga pe na ko maka miki neige donc c'est ça ouais Sarah Tinda pardon Sarah Ikoko Likoko Likoko Sarah Tinda Likoko Sarah Likoko taille S Sarah mnini fiwana akonda tanifu usani kabola ndio papa shaka kabale nga papa chéri kabola bilenga Sarah en tout cas Sarah Likoko un gros bisou Aïda aza droit ya nyonso wana ba produit na biso et ça là vraiment bien merci d'avoir nous sur la division en tout cas merci à Ursula Kaili Capache Jackie Capache maman Martine Matondo à toute la famille Capache en tout cas ba Hollande biso ba onyos ba sur la division en tout cas tolingi bino mingi bye à la prochaine au revoir.
Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli yo ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli yo du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oyo etikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreva kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport po boprofite na baoffre oyo donc toza wana mpona koservir bino okanisi esili ba bourse d'études ezali pe mpona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation mpona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences, Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis.
notre agence de fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence, colis express avec livraison à domicile pour votre restauration. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Au réseau commercial Kinshasa, au service de tous. Capage TV. Capage TV.